Voilà, c'est la première fois dans la musique à Congo, sans album, sans voyage, c'est pas Jipa. Et ça, c'est que tout le monde a scène de Wana, Banjili, Monter, Sika. Parce que après, c'est pas ma pangue, ma vie. Critiquer ma Jip, Baninga, Bavi. Ngana Zolobela, Nabia, Ngana Salaka, pas chancelier, Nakolobela, ma chancelier de Onanga, on a l'imbisangaï. Ngana Québec, pas anglais, Moussouté, on a le biboé. C'est la première fois dans la musique à Congo, le 1er mai. Tu vois, quand les gars font ça, va travailler ça, le rôle à yo, na caméraman, ça marche. Mais le lot fait sa musique, le 1er mai, ma mission peut pas comme honorer. Et c'est là, madame Bogani. Le pays est déjà bien. Et ceux qui ont dit qu'il y a un allé qui va au Moko, c'est que Zanzela suivent Malamu. Ceux qui ont dit que tu l'as dit fait rigoler, ils ont dit Malamu. Ça dit que tu as dit que tu par rapport à la bonne musique. Congolais, ça pose la musique à Malamu. Congolais, ça pose la insanité, les sous-soutés. Mais tu as fait rigoler le padre. Ça veut dire que tu as manzé mon nengi mokonaye. Et ça, quand même, mon air, Namboko, il y a faire nengi. Il y a des boss, il y a des débrouillards. C'est-à-dire que la musique à Congo, pas comme on rêvait. Au moins, le loyo, et belé bandota la batna banyopi. Les autres doivent longoli banyopi, balongoli babloko. Parce que comment on a leader, ou a débriaka, ou a patron, ou a full boss, ou a bourgeois. Mais ce que chanceler des Zimbabwe, c'est la chanceler des Zimbabwe. C'est-à-dire que le leader a boyé, tout ça on a Congo. Au moins le loyo va chanceler des Zimbabwe. Faut toujours avoir le rôle ba wolo, ba palata, ba cuivre. Alors on quitte un colo. C'est-à-dire que Sénégal va en été. Pour que l'on a musique salamate à part papa Luambo. Musique à concert, d'autres yebi tout ça batou. Musique comme ça chubanga isalanga boy. Et ça, mais plus de ça succès la musique à constatisation. De on a faut on dit pas trop. Ata ba yembi en côté ma bangue au beta ma beaucoup. Dans un jugement par défaut. Ouais. Vous êtes sur Concept TAC TV, la chaîne du moment. Bienvenue à ce grand rendez-vous de votre tranche magazine. Couleur show, mission présentée par Alex Ngandou. Moi, je suis Benjamin de la presse. Moi, maman. Merci de la confiance sur vos PSABISO. Vous continuez toujours à partager l'émission, commentaire, like, nabino. Et on a des PSABISO, Makasa Rosalam. Un grand merci à Levi King, à ma caméra. Merci à Olivier Ilonga pour la réalisation. Merci à maman, fille, maman, Masolo, papa Das Milan. Un grand merci à toi. La Supreme FM, on appelle ça Bambo Tebele, Maman Paris, un grand merci à Olissousou. Patrick Trifazé Courant, Yachine Gombe, Nagombe, Venangamoro Yakati, merci beaucoup. Nathalie Ramazani, moi aussi, Nzame, Maman Namaela, Onyamote, ma président William Icona, sans oublier les jeunes boss, le fils du pays, Apache Chamoupe, moi, Naya, Maman Linda, je pense lors de l'introduction. Nabatak, vous avez vite compris qu'elle soit avec Rochelle Lusakweno, Mokitania, Christian Lusakweno, Tosolo Lamasolo, les chanceliers des Zimbabwe, Nabisabino, des fois, tu sais, Verdigo, Pesaba, Jipa. Le babamo ba Jipa et le bisimo kili to sur l'actualité bleu rosé belé na marché. Les Vikings font déjà sur le rana invité na ngai. Bonjour, bon week-end Rochelle. Bonjour papa na ngai moi na mama baluba na pesi mbote na bato nyonso bazili bakwa kotala biso o eza bongo Rochelle Lusakweno ya bino ndeko yo mokitani ya Christian Lusakweno mingi kaka maluba ya yo ba réponse nde ya ngai bituna ya yo ba réponse nde ya ngai. Boni les chanceliers des Zimbabwe si boni mouvement. Avant tout côté on a l'actualité à Marampas que balobi et logo faire tout ça les lobby ça bat tout trop. Donc à tout sonner en tout honneur pour commencer je salue mon patron, mon papa, mon DG, mon patron aussi l'homme intégré. Ça veut dire que chancelier des Zimbabwe c'est Rumbe papa d'amour azaki toko na bige héros azana pigeon na ndako na ina kawele ndako azana 56 chambres na bige héros azako siroter un verre de jus pour y azab na moi il y a des boss il y a na ba boss il y a na ba débrouillard. Ça veut dire que la musique à Congo, pas comme on rêvait. Au moins, le loyo, et belé bandota la batna banyopi. Les autres doivent longoli banyopi, balongoli babloko. Parce que comment on a leader, ou a débriaka, ou a patron, ou a full boss, ou a bourgeois. Mais ce que je chanceler des Zimbabwe, c'est à sangi, si n'a pas bourgeois, n'a pas patron, n'a pas nyonso na katsuwana, n'a bige hero azota la biso, mona baluba. Dis-moi, ça la marché, ça y a afro trap, soit afro beat, titre sozo échappé ngai. Donc ça veut dire que jugement par défaut. Donc ça veut dire que na katsa nzembo wana atei. Ko jijaka moto na musika te. Ezate ke ndenge yonde konanga ozalia wa ngana ka ko jijaka na musika, abifo ko pusa na pembeni, abi bozwina ye uta na famille, e uta na ala. Po ebele ba interpréter ngona ndinga ya mabe. Et leader a expliqué pe na nzembo wana bo moyi boye. Yango monique jugement par défaut et pesi makambo na zoe bisayo ba jeune fille tuba ko senga yango. OK na boato koyoka. OK na baro yo. OK na kala, OK na wapi na resto. C'est-à-dire que na minute comme le roi hymne national. Rien à prouver donc ça veut dire que na minute oyo jugement par défaut et kangi 4 coins de musique ya monde. Au moins nzembo wana.
Et ça, le loyo, et comme le roi hymne national na Togo. So ok na Togo, comme on a le roi hymne national. Ok, là on a Côte d'Ivoire. Bon, ça dit partout bene bazo benga. Ça dit que yango na se pelaka na bateau bazo télécharger nzembo na bateau bazo yoka yango. Na zo ça que le loyo art c'est parler bien, mais il faut to yemba. Il faut to yemba. Pour na 4 soirs na zo pas jugement par défaut ban kobe ezala ki lisusu. Na habité son de wonango yoka koba. Ça dit que on dit le loyo Nazo baraka merci na chancelier de Zimbabwe. C'est dit que leader aboye to zanga ka na Congo. Au moins le ba chancelier de Zimbabwe c'est faut to zora bango le rôle ba wolo ba palata ba cuivre. Alors on quitte un colo. Ça dit que Sénégal ba na été. Pour be biloko na musique salamate à part papa Luambo. Musique concert d'autres yebi tout ça batou. Musique comme ça chubanga isalanga boy. Et ça mais biso to ça succès na musique à concertisation. De on nga faut ndi ba trop ata ba yembi ngote mabanga ko beta maboko. Na nzembo jugement par défaut. Ouais, Zanze moi qui te félicitations déjà la chancelier de Zimbabwe parce que dans la nagi texte na moins vraiment sanité zate mais par rapport à la critique nation babi on devait à Diembel pe mo ba style fait rigolo la rumba ba fraude ya ba rumba trap. Bon, au moni bon je salue le président Ferrigo là El Padre donc ça dire que fait mbara déjà bien et ceux qui babi que ya na leki ba ko kinenzela moko c'est que zanzela suivre malamu ceux qui balobi que to landi Ferrigo là ezaka nzela malamu ça dit que Togo yango te ezaka par rapport que la bonne musique congolais ça posa ko musique ya malamu congolais na posa ko ben sanité lisusu te mais mutu ko la Ferrigo là le Padre so babi que Togo manze mo ndenge moko na ye ezaka même honneur na mboko yo ko boya faire ndenge ni ata yo moko ndeko na ngai yango na lobi kaka que nzembo oyo nazo pesa yo otuya nzembo oyo ekosala barrage ekoyana ba disque platine jugement par défaut Ndeko nazo ebisa eza na lobby ekoyana ba disque platine à part Michael Jackson na lobby que tozeli ba disque d'or non kwa na Congo tozeli ba disque d'or moni biso disque d'or à Tokos il y avait na biso fali pour payer te ka il y avait chancelier mutu asala ki te belé non na limoi qui vraiment tayo morulusa ko na mboko yo vraiment je le salue mon vieux aigle yo biga ningi zalaka kaka po biso bena pa po pa na biso moi droitier chez biso bena ma moine raté chez biso bena so sali bongo wana moi congé bref là on a ko bezanine moni le loyo là c'est chanter moni jugement par défaut clip premièrement concept texte marambo toche marambo to sali nde yango ko benda disque platine non zo ebisa yo papa na ngai on a plus de millions de vies c'est dans une semaine tout le barabam pour to lo bela ngote. Vous avez un bon so bolo belango te bo sala mabe parce que na Congo ne to mo keneza likambo loba la kisa ba prêt yango siko lu sakwana lobi ke tout fona fala fona fala pona moni ke makambo ngo mo kena ba ndenge moko boye ba makambo le loto za to za bena conscient papa na ngai presse na biso nga presso nga na bigilaka azo diembela mutu te adiembela succès mutu te mais makambo zo sala na zo ebisa yoke chancelier de Zimbabwe ça futur Michael Jackson ya lobby na moko Congo aza star aza musique makambo chancelier zo sala na moko basala yango te po chancelier aza clé aza nyoso aza pifo malgré pesi ba jeep déjà ba musicien belé pe ba pesa ba misata ba catch to mona. Voilà, c'est la première fois dans la musique à Congo sans album, sans voyage, c'est un jeep. Et ça, c'est que tout le scène de Wana, banjili, monter, ya sika. Parce que si tu m'as ma vie, critiquer ba jeep baninga ba vie. Ngana zolo bela na bien, ngana sala pas chancelier, na kolobela mama chancelier de wonanga, wana na limbisa ngai. Ngana okeba ba anglais msute, on a lobi boye. C'est la première fois dans la musique à Congo, le 1er mai. Tu vois quand les gars fait ça va travailler ça le rôle yo, na caméraman boge ça marche. Mais le lot fait sa musique le 1er mai, ba musicien peut pas comme honorer. Et c'est ça man mbokani. Le 1er mai au moins mutu yo on a boge ça va faire du travail bani. Mais le lot peut ba ta musique ba honorer le 1er mai. Ça dit que chancelier des Zimbabwe c'est à la musique, musique eza travail. Et ça le comme ton longora ki onatra. Sur le 1er mai ba ya ba za ki honorer na ba famille bon. Ta ba biloko bongo papa. Et ça met na mbokani. Maître chorégraphe pas c'est carabon. Mais on peut toujours que moi chancelier bana mikaneza na ba kombo ba musicien te papa na lobi na minute oyo soki teme ba kino batambolaka kenne na ba ba partout ba au monde ba ya na ba car ba rouler on se comprend de wona ngai tout ça ba fancy te na makamuso etali yo boye te musique lelo eza betande binande yembande et en plus ça pe makamo chancelier zo sala na obi boye tout ça front lelo yo pose mutuka na makamuso biso faut pas ça sima tout ça batu
Mais il y a sans condition. En plus, il y a 40 50 000 $. Na muta chacun. Il y a des carrés, pas bien affilé, héritier Watanabe, pesa ba sima. On est à bango. On a bela mutute. Peut-être qu'on a attaqué nanga. Peut-être qu'on a attaqué nanga Magic System. Yo yeba. Voilà. Elles sont attaquées dans la mission Magic System. Pesa ka sima. Yo yeba te. Yo solo sur la masola mbo na biso Magic System. Oh qui me ba pesa c'est bon. Ils ont bango ya maramna bango. Mais oh surtout le lelo actualité. Actualité là on a qui les des actualités. Et a une nomination à gouverneur, n'a pas de Bakar 1 point, 1 trait à bout, fini. Non, ok, me la. Ok, me la wapi. Maman, on a un solo à Kino, à Yebi. Actualité, ça mis balai, nomination à gouverneur, n'a pas de véhicule à bout 1 point, 1 train. Mais bien sûr, nous allons m'appeler. Dans le lobby, dans le lobby, Bozela, terre promise et Zoya. Terre promise et Zoya, il y a des musiciens. Yembi, le jour na fanda boye na yoga nzembo oya terre promise baya ba yemba ngamoko na studio na sumba na bilamba émotion elangai les autres baya ba yembi ba même biso na ba troisième monde place satan nzambe ba la raté pour comprendre force musique ya Congo zaki ya kokosama papa na ba kosi baya ya trop na musique ya Congo parce que cette fois-ci ba doit comprendre qui est la musique la musique la définition so ba kenda na ndenge nini. C'est-à-dire que ngana bisio na minutes au actualité za moko ba carte chancelier pesa ki ba mission na nomination ba gouverneur abu pia oya Monique na contredire nga ayena mission na yo lobeli actualité la bango za nini ba pesi nini. Donc actualité za il faut ba pesa ba ninga bazo voyager bazana ba disque na ba marché bazo beta ba concert donc yo dembeliga na mutu bientôt na mois 7 mois tozo kende sous États-Unis na baxé le sous information tal les sous ba merveille peut-être nga open na zo di. Pas bola na Gaskuna. Tiens na lobby biso tozo ke sous États-Unis. Papa mama moto sala on a musique ko to tiki histoire. Et ko sala maka lisusu te. O to tiki yo eza histoire. Bana bano betaka yango ba pesa mission ba car États-Unis ya fait. Papa, tout ça rabatu te. États-Unis muto ke ndanga na nenga kin. Baby combien de veillées de prière au lala. Eh papa, pour aura visa. Et puis combien de veillées. Mais le lo biso to ke ndango ya pété. C'est que Gina PMF basala ba veya makasi ya. Té, wana c'est mon collègue na pesi mbote bisali collègue nanga ya akeli boso nanga félicitations et suki pété ça nanga nzela ya biso nyonso ngai pe na koya. La mama, yo biga ndenge zalaka big mama. Ya yo ba mbote yango wana. Donc ça dit que lo monga lo bakaka ke to comprendre ne o chancelier azo sala. O moni le loyo na zo bisa yo. To pesa ka artiste so valeur. To pesa ka artiste na biso to kumisa ka bango to be mama bazo sala. C'est pas dit que ngana ye awa nanda ko finga nanda ko boya nanda ngana ye pona makambo na biso na éviter moi na muluba so comprendre nga c'est-à-dire na yeka unique na za porte-parole numéro 1 privé chargé de la bouche autorisée il y a chancelier des Zimbo Serumbe Rumbe papa Bikabakaba. Papa Bikabakaba, merci beaucoup. Lusako notozo qui n'a vraiment lentement sérieusement vraiment la basuka. Batuba retenir nini Bobby déjà studio comme disque Zali. Terre promise ya non ba yembi. Ils disent qu'il y a un message clé na terre promise wana. Na message na terre promise ezabina que ba ya ba komi na location ba ko lakabango. C'est-à-dire que et comme pendant que ba ya faut vivre vie à musique ningi zalaka. Yango monique terre promise ezoya na mamwe belé ezabino na monde journalisme. Les disques ya yemoko. Pe wana za disque ya ba musicien. Ya ba musicien OK. Ya groupe Bobimba ba ya ba yembi ba calibre ba yembi ba ya nga ba chef wo ba yembi ba maître mao ba che banzembo na c'est-à-dire na groupe ba album na bango yango wana eza premier album ya ba musicien chancelier des Zimbo o ba koyoka na monde la musique ya Congo yango de terre promise donc terre promise ezoya na makambo belé ezoya na makambo que le logo suscité sous musique ya Congo c'est-à-dire que biso za pour ça que le logo chancelier des Zimbo za che libaya on se ça na poto ça makambo wana donc yango moni que terre promise ye donc ça terre promise musique ya Congo foin donc voilà. Ba programme ya mouvement ezanenge nini lié à répétition ba jour bo répétaka ba doki mona bino ndenge numéro contact no pe malama rapide. Ça dire que ba o tout bazana posa ko zwa Rochelle Lusakono mokitani ya Christian Lusakono Top Congo FM donc le premier muto aza ko honorer ya Christian Lusakono na monde moi lelo eza fier bino pe ba journaliste na honorer bino et ça la matin na monde de musique à Congo. Ça dire que un porte-parole azo comme peut-être que président Félix Ozo bazo ba Kabange après comme le leader bazo ba Sarkozy ba Ibraton Piana pas ba nani mais que le long ta musique à honorer journal à honorer bino. Parce que mon papa ils a bien fierté na bino. Donc ça dire que y a Christian Lusakono Top Congo place Azali le on a bien na honorer ndeye. Donc ça dit que bobengi ya Christian bobengi ngamo Rochelle Lusakono na 89 plus 243 89
60 63 093 wana bokozwa ngai moko mpona basuggestion mpona makambo tout et tozo répéter chaque mardi na résidence à mokonzi na pigeon et chaque vendredi na espace la septembre na Dibaya numéro 70 na Kasavubu tozalaka wana et studio pe tozali mardi na résidence ya mokonzi na pigeon chaque vendredi tozabongo na la 70 na Dibaya et wana yango wana ka lo nsamino mais elo kana lobaka ke bo consommer jugement par défaut et oh bah ça dit que nzembo wana na ba mbila na biso ba ko sepela na yango ça dit que so bo filmer bo mona ba mbila tout ba ko sepela bazo bina yango na minutes oyo donc ça dit que jugement par défaut ne makambu na ba masa na ba coopéra quand jugement par défaut donc na ba playboy ba ko leka jugement par défaut ba mère ba ko teka bitabe jugement par défaut donc to éviter place à kokende bo consommer kaka yango nzembo na bino yango wana chasse des ça pesi bino susu makambu yango wana bo yoka yango mais eloko mona ko senga kaka na musique ya Congo bo chalitoyi et pas chancelier des Zimbabwe ngala zo sabino makambo chancelier des Zimbabwe zo sala so bo comprendre ngo lelo te ba misusu ba kobela ba AVC ba plus tard wana na zo ebisa yo ndeko nanga ba misusu so bo comprendre makambo to sala te bo ki di ba kobela ba AVC au plus tard yango wana ka Rochelle Lusakone ya bino ndeko yo na pesi ba mbote premièrement na kobanda na yemoko ki basket des continents na pesi mbote na yemoko président na chancelier des Zimbabwe c'est rumbe na pesi mbote na Maison Fou de Jésus Business na pesi mbote na Pablo King les grands déclarants na Luanda ya Océan Diallo na pesi mbote bisiko zali et na pesi mbote na ya Padum Peti moto na Nzambe na pesi mbote na ya Cheri Kambundi Trésor Kiyombo Marcel Kitambala na pesi bino tout mbote ainsi que Joël Zima donc top Congo mobimba famille donc na ebika ke to okutana bye bye ciao merci. Voilà, merci à tous les qui bongo Rochelle Lusakone de la part de chancelier des Zimbabwe aussi. Merci à abonner à Concept TV, vous continuez toujours à partager vidéo, vous s'abonner, vous commenter, vous like. Et on a des opérations énergie, ma casse à Rochelle. C'est un grand merci dans les Vikings. Vous avez qui n'a ma caméra, merci à maman fille, maman solo. Il y a papa Odas Milan, un grand merci. À Nathalie Ramazani, moi aussi Nzambe, maman Maïla Onia, monté ma président William Ikona, mon vieux papi moi dans la carte qui gagne Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, Babi toujours à la recherche du trésor. Un grand merci. Henri Bakouté, je vais n'appeler Bambo Tebele, n'appeler Bambo Tebele, n'appeler Bolinganga. Vous êtes tellement nombreux dans Sidumba, la reine de plus 33. Patrick Mata, papa n'a plein signe, moté ma maman Len Pala, n'appeler Bambo Té. Maman Safilonga, papa Eric Bikemele, maman Janine Kanko, on dirait qu'il y a Canada, Balobi. Une année de plus, il y a ONG Vance. Ça s'est fait, rendez-vous à Bongo le 21 mai. Oyo Tozali, Karanakata Kishasa, une année à ONG Vance Torofetan avec Impact na idéologie. Un grand merci à toi aussi. Josué Mbembo, le jeune entrepreneur en direct des États-Unis, le patron de l'agence Family Royale Napeso Bambo Tebele. Un grand merci à toi, Jérémy Nzaz, la foudre, mon pote Roli, qui est ce prophète Jésus, papa na Messi Napeso Bambo Te. Mon président Eli Walos, Yaba Walos Napeso Bambo Te, Timwamba. Mon pote Napeso Bambo Tebele, place aux alliés. Vous êtes tellement nombreux. Jojo Chen Awada Moto Swag. Station Express, Bambo Tene Bele Place aux alliés. Alex Ngand, mon maman, la nous vraiment trop. On se retrouve à la prochaine.